papa so takala to zonga moi muke par rapport ya parcours non de lobi bokabwana ki na papa na biso Willy Mambo ça ki ka pona mbongo oto yokaka bokabwana ka pona mwasi nini oyo yebi mwasi nini ngale byanga tukabona pona mwasi te aza ka pembe nani Zena oui Zena ukabona pona Zena yo lingi Zena yeba linga bala Zena tuna Zena na mobali na poto oui na yebi yeleka ba incompréhension ba songi ya batu ba uti kuna ba yeo tshaba papa zoro ba tshaba songi ba musu ba uti kuna oh Willy lingo sala groupe na yo moko monte yo za na succès ko leka papa ntsakala nde Willy pe amona ki asala ka groupe na yo mo zena mpona mama mwasi te mama pe mbongo te ti to va devant tant ya sali groupe na nga pe na sali yanga mais papa Takala une année déjà passé ya liwa ya ndeko na biso papa Dadi Kambala to mona ki bokenda ko sala Pierre Tombal na ye mais bino bozana NTPC à part ya NTPC zaki nini pour papa mso Dadi pe azaki moko membre ya NTPC à part on a bino NTPC zaki nini na Pierre Tombal ya papa mso non au moni Dadi a couvert le 11 février le 28 on a posé Pierre Tombal ya Dadi Kambala c'était bien passé. Mais, l'organisateur, il y a Pierre Tombal, Gabriel, Alain, Mabana, Belleville, na Pierrot et Bakata. C'est un sugar. Non. Bangote. On a tangi le gars Bangwana. Bawana ne bangonde bayaki. Tant on va le 28, le 29, le 1er. Bango bakebimisa bato mususu bakebimisa basala ya Pologne. On le batika organisateur à Liboso parce qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Bango peut que ça na ndenge na bango. C'était pas bon. Il y a le quoi pour poignarder bato na mukongo. Bato basala lelo na bango esimbi. Pourquoi bino bo question d'intention avec ça lelo mususu. Nani ko tanga ba komona bango te me bango ba miyebi. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste, 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais, défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir ses pouvoirs, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Eh Yahweh, sunga peuple congolais bitumbo tozobunda, ezaya nzotote, ezaya molimo. Archevêque Koutinou Fernando, eh Yahweh, sunga bishope, John Makiese bitumbo azobunda, ezaya nzotote, ezaya molimo. Pasteur Placide Jésus. Mokpadiko Congolais telema bipai bisosa Isaac Mabaka l'étoile d'Afrique. Tenons-nous la main dans la main. Bienvenue dans notre chaîne Le Congo ne tombera jamais. À travers votre mission, la découverte, où ils ont présenté à votre humble servante Audra Kabena Bakisela, la diva de la presse congolaise. Vraiment tout ça a nabino kakande bobenga kinga bobaki Audra Kabena lukae nanu poto yoki to lukiye tozo mona yete ye yango nani vraiment babi aza mutu ya kala na monde oyo aza mutu ya kala bo s'abonner massivement na chaîne nabiso Le Congo ne tombera jamais. Yembote na banda émission na nga na pesi ba mbote na nga belé na notre papa John Israel Makiese babi yende descendant ya Fumusimo Kimbangu ba mbote belé na association Le Congo ne tombera jamais bino nyonso sika bozali ba mbote na bino belé na Bosanité agence fret cargo na Italie babi pa boss Didier Sakata Bambote Belé, vraiment sans plus tarder, nous avons invité vraiment notre caméraman héritier Djamba au fond de la plateau.
Babonné na biso ya le Congo ne tombera jamais. Bamona invité na biso à qui je dis mbote papa. Mbote mingi. Foma bonboni invité na biso ensemble ya ko présenter te papa na biso Johnny Tchakala mutu ya kala. Lelo tokolobela mosala na ya salaka tokolobela ba relation na ye na baninga tokolobela ebele o eza na monde na biso eza koleka na monde na biso ya ba comédien na ba comédienne. Papa na biso Johnny Tchakala inutile to présenter pour déjà mokili eyebi yo tokobanda kaka mbango pe malembe opesa biso parcours na yo mbeka ko rappeler babonné na biso ya le Congo ne tombera jamais parcours na yo au banandenge nini po ebele pe babosana hein papa. Oui babosana mais loka liboso ngana loba ndengo ko surprendre nga awa na Flat Hotel Victoria et pa ya Maman Don Angélique bazaba ndeko na ngai ba oto kolina bango na commune ya Lingwala tango ezalaka Saint-Jean ndeto botami na mapango ekangana na Maman Don Angélique kolo Flat apesa gabi papa Ntsakala comme ça na groupe Les Abeilles tango ifungwa misika o repetaka pe apo tukutana na Luanda tukutana na Luanda alaxinga place o ezaye de apesa na repetaka comme que makamba ya ba confinement makamba belebele zalaki to suspendre na ba répétition mais to tourna na biso kaka na gérant na François bazali basaka msana basala msana ki toko gérant François. Alors ndenge tuni question pour na parcours na ngai mama natangi moi ba classe na ngai na bana pe ko beta bale so na sala carrière théâtre te me na beta ka bale joueur to beta ka bale na ba kokodian zombo lero ndo na équipe na so to benga ki Ascom association sportive des comédiens ngana na beta numéro 11 kokodian zombo na beta numéro 5 donc elaki ma ba pauvre mango ba laki bangade da bazalaki les rencontres équipe on a besoin de bazaki na onte basai saité to les kana ba pauvre inga ba pauvre sanza nde biso to saki nini wana équipe na foot ya foot to rango beta en tout cas na ba ezako beta mingi na ba société ba entreprise belé to beta pena ba équipe ya ba catcher be dingwe ba na to beta pena bale na bango donc to ko beta pena bale to gagner pe et là pena bien les on a ba pauvre le Kambandi ala président na biso ba comédien. Alors na moi lelo yo carrière nanga na ko boka ngo mingi na compte théâtre avant na comme na carrière moi théâtre bangajaka biso na RTNC na groupe Nzoyi biso na radio groupe Salon na télévision wana avant ça groupe na mino ya théâtre bangajé bino déjà na RTNC. Oui parce que to bangajé biso na RTNC biso na Lingwala po biso to ba na Lingwala mais lero na Saint-Jean tozalaki ngai papa Ntsakala Musabu ana poto kokodian zombo za na poto ma ville za na Luanda to na groupe na biso wana comme nango Les Abeilles na 77 wana Les Abeilles wana zalaki bombe to laki mi bana Lingwala na babala isangi bana commune ya Kinshasa bango bazaki na groupe na bango Les Chaboté balaki wana pauvre sanga fufa uto kufa kalate Mamri kokosa kufa pauvre Nsengo kufa mama Pembe la Zali yo to na RTNC lelo ba wana ne baki na groupe na bango Chaboté tango biso ba engagé biso na groupe Nzoyi na Les Abeilles to bino Les Abeilles za mo français to chango Nzoyi to chango Nzoyi to zuba ninga na biso wana to sangai na bango ba sanga fofé ba médaille lomboto ba tsengo diangenda banana après tant to sali noyo wana sa pauvre sans souci aye papa Kimbantseke aye epenge aki acteur na biso auto kufa siko na poto na Paris alaki pe na biso nani susu mama Nzita ye mama Bipendu ba ye ko kota na groupe na Nzoyi wana to sala bango force wana ne to komako leka na radio tant to komako leka na radio après batali ba bibo mutra mutu batie na service moko boy sans chose ça la communiquer un message vous ba communiquer nécrologique na ba communiquer un message sans chose ça la ngo Ah bon et donc ba pesa ba ko émission ozolana neti nga sikoyo na sala ke émission moko tango ba wendo donc ça la ngoti lelo na radio oui et les gars chaque dimanche neti sikoyo lobby na 8h30 dimanche na on sala kuna na RTNC pour na sala émission ngeza en direct tango ba wendo ngam na sala ngo ba mama pe bazana makamno mama suke bana makamno ba mama boka ba za pe émission on ba sala donc on a ba numéro matricule to so ba mbongo na biso na banque ndenge zalaka
Donc il y a une carrière théâtre. Après na ba 84 ngana ke poto. Ngana ke na poto leki na Jacques Ntingi Mwanza na pesi bambote mingi na mwasi na shutete na cousin nga ditutala ngunza mwana sœur nga babengi nga na poto na cousin nga ngunza ditutala certo na ke poto na 84. Après 5 ans ngana yeko zonga na Kinshasa. Siko na minute yo na vai na Kinshasa mais Blaise Ntsakala ana poto, Loris Ntsakala ana Luanda, Joël Ntsakala bana Luanda. Donc bango ne bazala kuna po siko ngana lianga mbongo na bango. Po bango peta bari ngana papa, bango bana mki ba ulia mbongo na siko ngani na fani nga na lianga pi mbongo na bango. Alors tant on a vai na poto, l'air na eko zonga. Après 5 ans on va ki ba 89. Chic choc le ngé botami. Ngadia dia boti chic choc le ngé. Balongwe minzoto. Ba eko créer chic choc le ngé na ba mangwa. Zoto wela. Balongwe kuna ba créer mangwa ou baba mungita ngade de basali groupe na bango chic choc le ngé ngape na uti poto na ye ngade na telabi papa nsaka la ça na groupe salon nga ça pe na groupe nzoy soto juillet awa e ko sala biso bien po bango ba le système abo perette musique ezo beta bazo bina mbala moko alinga na ina système wana ya groupe salongo to tie ba kiti tozo jouer mbala moko albina nga bon ndengi yo ye na pesi responsabilité ya metteur en scène et puis directeur financier na biso. Ozolanda, voilà to comme coopérer qu'on a gardé dans ba mois année wana. Après to travailler na ngale da pendant autant d'années to ke ba Guadeloupe, to kutana Mobutu kuna, to Sololi Mobutu pe so ba mbongo. En tout cas to voyager tous les provinces ya Mboko na Chic Choc le Yenge. Après Chic Choc le Yenge ko panzana. E Kabwani Mangwaou na biso ba to ke sala nouvelle le Yenge. Ngade da tikali na Chic Choc le Yenge na ba Evala Vala ba Shogun, ba ba tikali na ba. Biso pe to travailler na Mangwaou titi pauvre Mangwaou. Ngana Willy to bendani to ke sala le dio de théâtre. Biso mi balé le dio. Et ça na to le kasko na. Série wana ya Willy na Zena et Gabriel bon. Zena. Willy na Zena na ba Gabriel to zaki na bango. To travailler na Willy pendant 3 ans je crois. Comme leadership leki nanga Willy Mambo place na Londres na madame na yo ba mbote na yo mingi. Petit frère nanga Willy Mambo. To travailler ne papa makambo yaka so ba songi utaki wapi so moto ngepele wapi to kabwani kaka bongo po za ibino mbale ba leader bata songi bazanga te balobi na Willy boy ba ko lobana nga boy balobi na nga boy ti to kabwani na biso Willy akesa la groupe na ye ngape na kesa la groupe sikona zongi si les abeilles oya ba ne wana ya 78 na zongi si yango to molika na Tropicana na molika na RTVS 1 na tambuli na ba chaîne mo belé les abeilles na recruter ba ki PK oyo kaka na recruter ba Jossar ba Prince Mbasi na recruter ba Shida Domaze ba nini lelo za na poto ba Filunga lelo za na poto ba Irene baza na poto ba Safoti baza na poto bidi za na Angola donc na bisi bactéries belé ba voyager na bango les abeilles wana et ça les succès na ngoka ki PK motema nanga ba ona Domaze quel succès ozolanda donc les abeilles wana et ça li ba succès na ngo papa succès ça li ko kita meto zali kaka non parcours ya papa biso tsakala bolandi yango na bokebi vraiment papa biso tsakala tozonga mwa muke par rapport ya parcours na ndo lobi bokabwana ki na papa na biso Willy Mambo zaki ka pona mbongo o to yokaka bokabwana ka pona mwasi nini oyo yebi mwasi nini ngale byanga tukabona pona mwasi te azaka pembe nani Zena oui Zena ukabona pona Zena yo lingi Zena yepa linga bala Zena mambo tebele grand sœur na Zena na lelo fort mambo tebele ukabona pona Zena place Zena pe azali kuna Zena na mobali na poto mbambo te no mingi ma Zena pona Zena te yeleka ben compréhension ba songi ya batu ba uti kuna ba ye ko chaba papa zoro ba chaba songi batu musuba uti kuna oh Willy lingo sala groupe na yo moko monte yo za na succès ko leka papa ntsakala nde Willy pe amone ki asala ka groupe na ye mokozana ngopona mama mwasi te mampe ya mbongo te ti to vandi tango ya sali groupe na nga pe na sali yanga mais fin de compte to yaki ko mona na biso to bana soko solo la to yeko boza contact na ye ya ko saka na kudu te nena le na zo regretter po numéro ya Willy tango abengi nga mikolo ele ka ya benga nga abi vie barana ke na salary po na yo azwata $100 $100 mbala moko eye tango $100 eye oui na sepeli mingi mais siko na minute yo téléphone côté moi ma voix en numéro Willy
et ça soutient. On regrette ma casse parce que c'est Azayanga à 4 penza. Mais n'est pas dans numéro pas à Blaise. Donc tout ça est un bon terme. C'est un bon terme. À part que deux matins en bon terme, mais tu as commandé peut-être après comme la guette. Mais Azanaye, nous avons battu la caille. A Fipe, Azanaye, nous avons battu la bango. On ne se passe pas Elisabeth, sans faute, nous avons battu la caille bango. Un jour tout le monde a biso kaka. Voilà. Vraiment dommage ça la tout benga papa pour vraiment son mokile yé bayo les lots à la place aux ans et grâce à papa na biso Johnny Chakala mutu ya kala. Concernant parcours na yo balandi ya chaîne na biso les Congo ne tombera jamais balandi vraiment na boké bignonso to lobela o ezali journée internationale ya théâtre o ekoza le 27 aux appels moko na NTPC aux membres vraiment on se présenter na NTPC aux anani Naza commissaire au compte. Organisation et zandi pour le 27. Je crois que le droit de participation $10 na mutu. Na $10 on a droit consommation, na $10 on a droit polo moko. Oh yoko lata, to ba fixer sur le lieu de départ pour to kena na place to kena route de Matadi, hôtel Pacifique ameza kuna pona to sala moi séminaire et puis échange des idées, voilà ndenge zala. La Bible nous tombe comme kuna moi consommation on a compte $10 on comme ko pona bilongi ndenge salama qui dernière fois il y a 2 ans passés parce que année passée tout ça quand on était confiné zala qui va payer ça regroupement o ya né wana ba bien zara vraiment zara bien té bo pona bilongi mais ba payer ça ba droit ba participation na bango na ebi ke loko o ya suka to sala ezaki ya kitoko makasi na zo non o ya zo ezalaki pena moi ba keti kete zalaka mais avant ya zo to sala on a oza na rompa uleri wana palace soki africana palace kuna orchestre pe betaki to liaki to melaki en tout cas c'était bien vraiment mais cette fois-ci organisation pesa malamu. Merci beaucoup na babonné na biso ya le Congo ne tombera jamais bambo tebele na notre papa babi John Israël Makese le descendant de Fumu Kimbangu bambo tebele sans oublier agence des fret Sakata Express c'est pas boss Didier Sakata na Italie bambo tebele toujours continuer na émission na biso na papa na biso Chakala elongi aka mtakala papa Chakala une année déjà passée ya liwa ya ndeko na biso papa Dadi Kambala to mona ki bokenda iko sala Pierre Tombal na ye mais bino bozana NTPC à part ya NTPC zaki nini pour papa mso Dadi pe azaki moko membre ya NTPC à part na bino NTPC zaki nini na Pierre Tombal ya papa mso Dadi non omoni Dadi a couvert le 11 février. Le 28, nous avons posé Pierre Tombal et Dadi Kambala. C'était bien passé. Mais, l'organisateur, il y a Pierre Tombal, Gabriel, Alain, Mabana, Belleville, na Pierrot et Bakata. C'est un sugar. Non. Bangote. On a tangi loka bangwana. Bawana nde bango nde bayaki tango bango basali le 28 le 29 le premier bango bakebimisa bato susu bakebimisa basala ya pololo ole batika organisateur ya liboso parce que on ne change pas l'équipe qui gagne bango pe ça na ndenge na bango c'était pas bon ya lokwa bozo poignarder bato na mukongo bato basala lelo na bango esimbi pourquoi bino bo question intention ya sala lelo mususu nani kotanga bakomona bango te me bango ba miyebi esala pe mabe comme comité de décès bon biso to tiki na biso ko balinga basala na bango ya pe problème te donc association na biso tant basali ba contact na bango contact ezala bino comité faut contacter bato ne pas contacter une famille fallait pas contacter pe association contacter bino te vraiment c'est vrai pas parce que président azali masumu azalit na biso ba monaki masumu mais parce que so ba monaki masumu nga pesa so compte rendu ke bayi komona nga voilà bino ba membre ba comité tala makameza boza mais na mona ngelo te ngala kenaki tant que un responsable de l'association tant que peut payer contribution nga et puis na responsable de l'association on a kenaki quand même quoi citer na Pierre Tombal donc apport et NTPC za qui te pour contacter binoté mais ils ala kalango pe papa Tsakala boyoki ke bazo organiser Pierre Tombal ya moko ende kona biso to za ki na ye awa azaki pe membre vraiment ya na NTPC. De l'organisation dans ma boro ya Gabi to luka Gabi biso pe NTPC to taper moko li banga na biso mais bo sala ki ango biso te to luka bango ne fa luka association biso to luka bango ne ba organisateur ba yo luka association ne ba luka ba parents et c'est ba parents ya Dadi to ngana luka Gabriel to ba Gabriel to ngana luka ba parents bango pe ba ya ba yebi ba numéro masumu ba yebi elombe ba yebi angalfa ba yebi avie kwedi
ba yé ba lobi que bon biso to yé siko to sengi boye président pas contacter biso ba ta comité to ba membre na yé que non voilà to ba sala bo biso pe association photo participer na boye mais bino ta bo contacter na bino bango te à qui la faute papa tsaka la jour ngo ba bi oswana ki makasi oui, jour bon OK na bureau Belleville oswani organisation salami mabe boye sona pour nani te wana bona beaucoup oui ozali na posa pa organisation pa na yo lokwa ba yo solliciter yo moi dati ayaka ko solliciter yo pona likambo ya Pierre Tombal ayaka solliciter mutaliboso parce que lokwa ba pesa organisation te papa tsaka lo siliko sepela te ba journaliste ba linko fabriquer makambo et à lukuta wana bena die me voix eza lokuta yo fabriquer quand tu jour on azaki na ngaka calme ti babisi yaki na koti na bisu na kena ça va soin mutu te jour rien du tout na soin na mutu te na jour organisation auto yaki to uti cimetière to yena 1 2 3 to lié to meli to bini na orchestre zala kuna na tela même pas ko siliki bat balé ba meli ba msusu ba pesi ba mbongo te ba oyo ba kena ba biloko papa tsaka lo siliki biloko kute dépassa ki bato bakana ki ba ya ba yena moni nenge bato si par exemple 200 personnes ba pesa ki mbongo mais bato ba ya 200 biloko teleki to même biloko na bandako ba emporter to gena na bandako boso na sona pona ni pona biloko ba pesio olé ba pesio olé tala mususu ngabe bo pesa ngam so etikali na ngoti na zui 3 emporter na kena na ndako biloko eleke bili masangeleke bili ezaki organisation moko a te Gabriel e bakata ale Pierrot Belleville bo fa na bino boyebi bo fa na bino oya ko linga bino tele loko salaki amuté amabi menga na féliciter mo tile na to féliciter bino ka o féliciter bon mais aussi kaka na pour les 29 ba o ba kede ba sala super Tombal ya voilà soko lobi na nga boyende na silikaki na mona jong mabi oui ozo comprendre ngo parce qu'on ne change pas l'équipe qui gagne et ça le ko ça l'émission na yo ce qui John Israël Makese Bishop na biso atelabi oh mais journaliste na nga to sala musala moko na on se pena ngote ola nanga oui wana longoli yo mais ce qui osa musala na yo bat bazo ndimango bon lobi nango jire sa ke kuna bi di akelo ko to film susu batielo liba yo sepela on sepela te mais ande ta pour ça comme ça no Bishop andimaka yo mais mutu so bima kuna oh émission ngo sala na ngalfa bazu film wa sala ngo oh ngam na sala ke émission aussi les cas si ko neti bango basali musana bango auto moni auto apprécier 3 bis mobimba batu to bazala na bango te to keti na necro to tali pe Pierre et le bas Gabriel Pierre Tombal dadi à marbre s'il vous plaît vraiment kitoko makasi to uti pe kura to zongi sans incident sans ko swana to ina inde ba pesi biso biloko ko lia ba pesi so masanga to baro kima biso moko to kimi na biso parce que biloko eleka ki masanga eleki ba sala mabe tala masanga tala biloko ba sala pena mabe biloko eleki beli. Allez, les 29 Bassala, est-ce que ma grosse Pierre Tombal la jour Gabriel qui n'a calculé Gabriel t'a tourné sur le bi ah bonnet si ko sali ya Dadi di Kambala faut to ça to bana o ya pulu mais to pe manana moi mon que to ça l'évaluation attends 10 jours attends une semaine et c'est ça qui m'a bé mbala moko le groupe musu bimi kuna non to sala banana ngo non tanga ba kombote so bazwaki mbongo non so bazwaki mbongo wapi paf babia batora bazwi mbongo biso peto sala paf bake sala ta basali eloko na bango bon na yebite ba koti batu na yebi na ngade ndenge zokenda parce que ngana bagi makamona na participer na mote pona mona eloko la ba poignarder biso na mukongo et quand bima kuto mo sa échange de parole na ba dino là non vieux yo ozolo ba bongo parce que dadi ala ki petit na yo azala ki boye on a ngako bimisa kombo bo sona ki na dino là wana na ezala ki après na matanga te ezala ki na jour ya ko kenete wana ki kuto mona pe boye te ezala ki na kacha ba message par WhatsApp parce que na mona ki mabe na sepela te na franchement na lobaki parce que na sepela ki te na bec na bango boy soki bomona ki ke boza na besoin excusez ceux qui prenait chouaki là ça va mais qui prenait une réussite totale bon ça ndeni bien on constituer moi 2-3 personnes OK mon ba Pierrot ba Gabriel ba nani bo élargir comité bo continuer à kati bo démarrer ensemble inga sala bien na ba biso to peki ba mbongo mais si ko ba tumso ba mon pourquoi ba sala loko pour basali batu nengwana et sali mabe yango na batu basilika ki le bati ba na groupe batu ba no quitter le bon groupe ozo mona loko ba quitter na bon so deuxième groupe ba saki ya WhatsApp ay batu no quitter na bango ba kotsa mutel ba atenga na quitter parce que ba mona za sérieuxité ce n'est pas bon
Merci beaucoup à notre secrétaire Chirac Massamba, babi secrétaire de l'association babi mwana ya Congo bambote belesika ezwa mino bo s'abonner massivement toza na papa episode Johnny Chakala vraiment tozo ko kundola talaka ba question la tourner déjà si tension papa episode Johnny ofandi 5 ans na poto ozonga epona nini so tozongi na parcours na yo beti solo ça 5 ans na poto ozongi po obanga ki poto babi ezokunda ba artiste comédien ba so de joke poto pour ça les sous mutu eza passe par rapport aux ans na Kinshasa poto ya 84 to ya 87 88 elwa poto lelote ya différent na poto lelo poto ya kitoko pe ya bien ba poto wana ba zonga kapona ni oh mais poto eza mbokati na ko ke pe voyage na zongi na minute on na leo na za passeport moi nanga Blaise Ntsaka papa zo $300 bimisa passeport lendo la moi no Blaise Blaise Ntsaka la papa zo $300 yena moi sina Andrea $300 bimisa passeport na lingo ya soko sa tour na poto ka pona ba makambo ezoleka kuna ba maladi bani yango to permit so kite ngo ka dia na mikili pour ata 2 mois na ko zonga vous comprenez pour ça ngo déjà nzela na kenda na yebi yango déjà pas problème zonga kapona nini non ko zonga za problème ta zonga nga moko na sebele na zonga nga pona lakini na musana nga na RTNC yango na zonga pona ko ne musana papa tsaka mbongo yo ozwa na poto so zo musana na poto na ozwa na RTNC ya RTNC zo na valeur ozo ya poto vraiment poto ya kala pe o peda biso tozo luka ngo yo ke ozongi lobi ke ozo pona mbongo na o boluka te nga luka ngo te babika bato zo luka ngo boluka ngo poto ngo batsaka ngam na yambi yo te Seigneur ngam na yambi yo te na préféré ya muke wana pe ya RTNC ta ya muke yango nazwaka ngo parce que yaki musana za kosala na sa carrière na nga pension na nga na bima na RTNC ya ona zonga kina ngai na ma félicitation papa tsakala oza mutakala na monde oyo vraiment oza mutakala makasi biso ba mike tozotala papa tsakala toza ki vraiment mikie différence nini oyo moni musala osala kala na lelo pesa biso na différence ya musala oyo tozosala lelo ya kala oyo tango bino bobandaka na lelo ndenge ekomeli différence ezani omoni respect zaki be makasi biso tokuta pe benene na biso ba vie koedi ba papa masumu be bale mondial to respecter bango pe makasi apeti bino mozo ya siko ya tala ndenge zalaka boy tozo yoka ka bango yango moni lepe tozo na ba ligne de conduite wana théâtre to sala kala ba différence tongeza makasi pona nini ya kala pe to ko sala ngo mingi na kati ya ba studio omoni to vandi boto cheka ba kiti tozo jouer bazo filmer legi na télévision lelo oyo to komi kotika ba studio to kera ba tournage ya libanda so bito ke ne braza so producteur za na mbongo to kepe braza ti so bito ke matadi to kepe matadi ti to mutu so pa voiture to tourner na medalité la bongo te mutu yako kotsa makamune za kitenge sana le grand réalisateur na biso oyo akufa tika biso son âme repose en paix donc yewana lelo ba super ali Rwanda et kera una ba pays d'Afrique banini ozolanda so to kera ba nzonzinga l'air Rwanda to ko sala na oyo siko différence ya CD na ya internet CD ko doté ya sala na VHS ba cassette minene l'air wana mama producteur soka bengi yo ayebi soko ko tourner 5 tableaux di na tourner épisode moko to bibale na photo comme boyo kani monta lemso peso $300 $400 oh bozo zwango lelo pour la tournage mais bazo pesa yo mutu moko mais lelo mutu azo senga ngo pesa nga $300 $400 pour la tourner combien d'épisodes 5 épisodes na ndeni atala nini kilongo ndenge komi mo différence bao bas to sala ka mo liboso tango ba major bisadi de bazalaka ba égide de fer ba mi José Mabilama pona comme film pamba mama ne omoninga bo ngena za ko komba pona za ko komba film tilelo so na comme film titi kala comme singa film $300 pona comme ka film kokoma pamba $300 tango na ko jouer fa futa ngata msu ne to solo la ki to yo kana $200 donc na film moko te ya 3 épisodes fa pesa ngai $500 mais lelo ba peso $300 yozo diriger bato bango be bo kabola pour comme na ba $20 ba $30 ba $40 siko mais ko expliquer so papa tsakala e baby bo epona nini po baleki ba yesima ba baby si ou bien bino mo bato ya kalande mutu lokoso mbongo bo baby si musala o omoni mama musala e baby na mingi oui dans le temps ba producteur na so poto
tant succès zaki makasi na série na biso ya banzonzinga ba VHS ba CD ba koma gitam susu ana mwasi ne na ndaku alinga leki ya mwasi ne akota sala théâtre alinga ka leki ne ya mwasi sala théâtre basana ba triste mazo tinda ka bino zoye akota bino pe na ndebo zaboye comme bandi ko na so bana poto bana mibali bon c'est vrai que normal mutako lula pe mwasi za be problème te atal pe lenge ya mwasi journaliste ki toko boye yo ka bengi mama na sepene makasi ko sala film te yebitini langa ta moi $700 na sala film au film msuda to sala na 1500 yele so batino 700 to 500 aux 8 OK pas ya héritier batini ngambo mais comme langa ta film 3 épisodes ko musala ebe bate ebe ta ko maraté ala comme le bon ozo comprendre ngo musala ko faki yangwana donc ebe la ki bongo même si to sala ki bongo pas passer na bateau batuna netinga pauvre pour nous la zo benga ngana comme les films na commune fait de compte so pena na ebisa game yimo luka moyo komaka ngai bakata vimba zo benga na comme ba film na zo koma mais suka nango yimo pa komi ko koma mais to ça nini akoli ya yebisi ko ne ba komaka yebini ba dirija mutu oyebike bazo futa $200 yo bengi tole papa nsaka so na bengi na pièce 100 esimba te mama na benga na Girens jouer kaka maison ta $20 azuma ndeki théâtre sali mamoko boy bon ebité na minute ba producteur ba sala na VHS ba bando ya cassette na ba CD et c'est bazoki mbongo ebele ko leka ba producteur ba na YouTube bo so pe ba producteur ba na YouTube so bazo mona clair te mais si ba tiki musala ngo mais zo continuer kaka donc yonde mto sana ozana site na yo luka mo ko tsaka ba théâtre ba gage ba événement ba émission biloko kitoko pourtant ba boni bazo mata ba vie zo mata YouTube ba futa yo bien mais soko zali osala ki lelo 3 mois après au théâtre 4 mois après au salle émission mo lemba ba futo mbongo to ba no regretter yo moko na o bibisa ki to regretter na merci beaucoup papa Tsaka la pesi biso vraiment réponse mbote belé na mon vieux Making Mazimbala na Belgique on a binga kitala tala ya Belgique association les anciens de l'école Masamba Bambote belé ban école Masamba ya Kalane 98 bon moko famille ni Bambote belé sikezo mibino papa na biso Johnny Tsakala toza kana to kokoba lisolo na biso na papa na biso Johnny Tsakala moto ya kala makasi papa Tsakala obeti lisolo na président Mobutu bo profita ka boliaka bambongo bongo na après président Mobutu na ba président o ba ko landa sima to tsalo kwa président na biso c'est que président sortant président Kabila sortant bon profita qui paie gouvernement abisso et ça Kabila peut maboko de temps en temps na président sortant Joseph Kabila personnellement artiste ngai na mona eboyete hein tokutana na boyete mais na mama Olive mama tokutana tolobake 2 fois na Kingakati tangu ya zo pesa biso ezaka lokola papa mutapesiti oui parce basaka eloko moko ya pesi bino biloko mwa mbongo mwa biloko kolia na ba bonne année ezaka papa mutapesi donc tous avons félicité maman Olive na sinon te akipaki biso 2 ans on ngana yebi ya ba bonne année tous biloko ndenge na ndenge asala pe ba tombola tous pe biloko pourquoi on félicité été pour na ye mais na oya Fati oui ya président Fati ce qui peut et c'est tant on ba comédien ou ba sali moi mingi o baza to mi bengi ba comédien baza en voie de départ avant de disparaître mais baleki bazoya ti ta baleki bazoya ba osani ta baleki bazoya biso peto osani to kende baleki ba remplacer biso peto kutaka ba papa mutombo ba mama impalelo ba kufi ba mandola ba kufa donc ba artiste comédien en voie de disparaître c'est-à-dire que batona maman Denise première dame ayokani ke bon bolukanga ba artiste basi bakoli no basali moi mingi na pesa bango ba carte ya mutuelle de santé bazwa traitement na ACG faut to betele maboko quand même pour la santé na biso côté on a vraiment tout cas félicitations pour la santé na biso parce que look est prima on sait que besoin aux pe carte nazanango na mwasi na ngana bana nanga assurance malade nazanango mama en tout cas sans problème et look to bunda sikoyo balu la so besika to ko lem to so kazo soma lupango te meto zo ta biloko place ko fanda atana mikonga metobi ke koya
Wakabela bino ba terrain. Totonga. Papa biso tsaka la vraiment kolela la yo. Eza kolela pe ya ba papa nyonso ba leader nyonso. Relation na ba leader mususu. Oh ya kalate mais oh ba jeune leader ba ye sika relation na ya bango eza ndenge ni. Bon, ngai à vrai dire place ba jeune on bazali so ba inviter nga na kendeke. Eza la ba tournage, eza la ba manifestation na bango so ba bengi singa na kendeke na problème na bango te. Et puis na boye to districtaka tete. To soit na kapete to le barate. Soki ba vie oyo balandaka ba jeune ngo bisika bazalaka. Tamso ko za la mutali boso. Ba yebi ndinga na zalaka na bango. Mais papa tsakala depuis yo bimisa ba do maze ba nan bo ba bima ba leka couple la belle siko ozo bimisa susu bata sikate les abeilles suko kana ba kipeka ba do maze mais oya siko ozana bango ba za vraiment na actualité vraiment teza pona nini okiti au mouvement ekiti yo bien ni papa loko ni surtout tala lelo tozana combien de chaînes na TNT tokoza tala ba 200 chaînes na TNT siko oko le gano zo le gana EVTV oko le gano ko le gina Biso TV oko le gano le gina Libaya TV moi bi ke mutu pas zo temps na ba concurrence na ba TV siko côté kuna ba zo bundana tikilanga novelas tikilanga si magique bino kuna zo le gana EVTV na otala mais quelque part ba zo tala ya omoni et ça bi wa kota théâtre o zo le ka sur place sali yango boy et kiti penda so tali bien yango na mais tozana biso kaka ata a batalité menalmi qui li kuna bazo landa l'air na ba gagi na ba nini ba olanda na ba vraiment tozana yo awa na chaîne exemple comme que na sage loko moko le na matina na taxi mutu moi c'est moi talinga babi oh papa ntsakala o ezakaka yo mais babi nango o chaîne de ko pour do tcha batentire na o tcha mandefu na yo comme pembe bo o tcha tentire na mandefu ngabi na tcha tentire te na tcha tentire bima yango moko mais bidi ko lom takala bazo ndi maté babis ta tiaka tentine ngabi non e bimi yango mo eza nzamba pesa nga richesse vraiment oui sagesse oye bazo sala kuna bazo kamata ba tentire ba ocha menga na ko cha tentire te ba météo mtu bachaka ba tentire menga te poza météo so avec raison sur le réponse ya sala ba jeté Christian Petit kutaza na poto azo lukango mezo yate ya Christian Petit bambote belé si que ça en Belgique ya Christian tout le monde qui n'est pas à la fin à émission na biso la découverte vous êtes présenté par votre humble servante Audra Kabe na Baxele la diva de la presse congolaise hein ça m'engage que moi so boy na ndo yeba mais oyo kiango déjà bambote belé notre papa Israël Makiese Israël John Makiese na français sans oublier association le Congo ne tombera jamais mobima pesi bino ambote boza ebele vraiment olingo soutenir biso lingo aider association le Congo ne tombera jamais au côté obeti www.lecongonetombera-jamais.com okozoba détail nyonso osunga biso papa na biso John Israël Makiese azana pona kosunga orphelin asungaka ba homme de VA abimisaka ba malade na hôpital vraiment sungaka ba famille oyo baza de laisser asungaka vraiment pour soutenir ba numéro est affiché devant l'écran na yo devant votre téléphone ou devant ordinateur na yo ou bien au côté na site na biso www.lecongonetombera-jamais.com okozoba détail nyonso bible lobi loboko esungaka nzambe akausaka ngote vraiment to sunga na ekosala biso bien nzambe akozanga kopambola o te peso ko sungi biso totanga kombo na yo vraiment to kotanga kombo pona ko remercier yo elongo na bana oyo bazangi ya kolia bazangi ya kolata to komo koma vraiment presque na suka émission na biso tozala yo na chaîne na biso le Congo ne tombera jamais on promote babonné na biso nini na le Congo ne tombera jamais non na le Congo ne tombera jamais tout ça qu'on a besoin ya yemoko notre responsable John Israël Makiese ayebi mission ni ya pesa kinga mais nayebi ke kokokisa makaka photo sala ba gag ba théâtre ba nini mais c'est quoi que dissiper et ko sala manango donc ba bonné on va s'attendre nango et koya boko monango biloko malamu ekokota na nkombe mission pa malamu sana ba Audra boye mikolo koya pe ba théâtre ba gag ba nini boko monango bo sepela elo na ko promettre bango yango. Le Congo ne tombera jamais.
car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Eh Yahweh, sunga peuple congolais bitumbo tozobunda, ezaya nzoto te, ezaya molimo. Archevêque Koutinou Fernando, Eh Yahweh, sunga bishope, John Makiese bitumbo azobunda, ezaya nzoto te, ezaya molimo. Pasteur Placide Jésus, Mok Padiko, Congolais telema bipai bisosa. Isaac Mabaka, l'étoile d'Afrique. Tenons-nous la main dans la main.